Bonsoir à tous. En fait, Makambo o Manika Lobaki n'a pas ses raisons. Actuellement, moi je suis à Brazzaville. Sac Oyo Aïda Zoluka, c'est les lots. Ceux qui payent Simalobi. Sac Oyo Zoluka. Ils ont un beaucoup nangai. Vous savez quoi? Il y a Zolu Bebungi na taxi. Grand frère Nanga Mutamema qui Aïda na taxi. S'il y a une vidéo, na idée na mbang ti yako rencontrer na peuple congolais. Mais Léo na bifona ya ko loba saki wana siko ezana maboko na ngai. Mais les choses est grave. Saki o Aïda Zoluka ba fi faut pas tout ça ka complexer. Faut pas te wele la kana vie. Visa na mo malembe to kokuma mais so na bina loba biloko ezana katsa saki wana. Na ebiti so ki pe beaucoup quand ça m'a bien ce qui n'est pas passé je ne sais pas n'a pas si vraiment maniqué raison pour les chapeaux bilo que ça na kata sac Aïda Bungisi on a vraiment peuple congolais pour excuser nga na ko ka loba on te pose na lobby je ne sais pas il faut na loba kaka parce que ceux na bina bomba muta ako comprendre que bilo on est pas nanga ou bien quoi so kazana Aïda so kozana besoin ko zwa bilo ko na yo ezapa nanga mais nazo lobaka bilo na mona katsa saki wana na moni elamba moko a rouge balingi ba kotina katsa basket donc en fait mon place mi sapi fandaka et bilamba ba kitenzi moko a rouge ba kotina katsa basket place mi sapi fandaka deuxièmement na ekomona lisala moko boye lisala ngo za ya pembe mais nazo batiza ya soso de ya kenya maiza vraiment lisala mwa munene mulai mais ce qui a dendo ou pas je ne sais pas et na komona na ba préservatif bon excusez nga na maloba mais ce que lingi aux biloko na yo c'est comme est très important pour la façon dont les lawana ça veut dire ça très important contacter en privé ou ya aux biloko na yo pour cela à la niab merci. Tanti na Brazzaville za bakuta so zaki saki Aïda olinga ke ya nango na miso bato fungole na miso bato ya lokuta boendeni fani bilio so zulu kaka base ozana na saki Aïda te changa na biso bati comprendre ona na saki Aïda et ana ni no bati de sécurité biloko mo wabiti tenda rouge balinga linga te biso sala kisi wana te aussi on les akisa ba nigérien aussi ozana na saki Aïda te ozana muté oui comme kabise soza na saki Aïda fungwe la biso na miso ba la kisa biso yo la kisa biso saki te biso awa na Kinshasa bana Kinshasa tout ça batu ya preuve à la pluie avant le balika mo falo la biso saki ya ngolo o fungoli o l'accès sur la ketch o l'accès sur la teni bonyo lo utabo ozaka na posa ba chai o yo pokota na base en tout cas na ni fiako yango na tuna no question batasila baba cook na tuna bino no question nde bovanda wana bosepelaka famille bota problème ezala po boya kobina na réseaux sociaux po boya kosaute na réseaux sociaux après avoir kosaute bozwa nini po namona bino nde bozaka wana bozaka na posa penzako do problème aggrave ye la kaka famille bota après ce qui problème ya grave ye li famille bota bobini boseki bosote bobosa na kake na bato a famille bota na babakuk bango tu baza ba être humain bobosa na keloko wana do bino bozwa bana na bino bokomisa bango ba Jésus bana ya baninga nde bakoma ba satana siko nde bana baninga bakoma ba satana bana bino ba Jésus do fo problème e la kaka bana baninga o ba satana bana bino comme ba Jésus ba tout moko do problème ko yela bango te mais vous êtes méchant pourquoi tant de méchanceté comme ça pona nini motema mabe ya makasi boye po bozwa nini po bo gagner nini po bozwa nini po bo gagner nini na omi tout na ba question affaire Aïda et na réseaux sociaux tomoni batu babimi ebele
mutu na mutu aye koloba yango na ndenge na ye. Ibutu abimi na réseaux sociaux po aya kolobela affaire ya elamba ya Aida. Me ba na date na bango ya spectacle o evandisi bango na bandako. Donc bango nde bazana ba okoka kobima te, abimi aye kaka aya kolobela kaka problème ezotala SB. Boza ezala nini na bino? Après avoir koluka shit ya baninga, résultat nini bokozwa? Résultat nini bokozwa? Bino kala wana boya kolobela kisi ya Aida te, pourquoi? Bino babakouk obo bima bozo confirmer oui Aida ana kisi, Aida ana kisi. Bino bato bozo ya ko confirmer kisi ya Aida. Siko kande boyebi yango kana kisi. Kala wana da boyeba ina bino te. Tolo basiko kande bino boye koyeba ke Aida ana kisi poka kateni ebungi. Poka Aida bimi na télé. Aye ko déclarer. Aye ko sala message. Pona kolobela likambo ateni na ye. Ndeza parti o esali bino pasi. Mais si vous savez que Aida zaki na succès ya kisi, kala wana na réseaux sociaux bolobela ango te poani. Bolobela ango te poani. Namoni batwa SB ba ye mabe na ba émission. Ba ye mabe na ba vidéo. On dirait batu mo bazela ka lidusu. Bwana matière te. Ah biso mikolo tout beti bino kara. Bomona biso te na ba matière na biso ya ba promotion na biso ah. Mikolo tout ucholeka bomona biso de to sa ba promotion na biso ti. Chers collègues ye wana bimi alobi ye moko akokite. Ye moko abimi alobi amoni ke non e kokate. Atindeli biso bambolombolo na ye. Bambolombolo na ye mususu abimi alobi o mususu aloba bien te boye moi mobali moi aloba bien te boye akoka même pas ko prononcer abimi alobi anie mutu alandi ete après bolobi te to osuki na likambo Aida mais Aida na bolobela ala pe munguna sila te. Si Aida posta si la page na e, Aida obo vandeli lelo ba live. A postara si la. A solarana si la. Abinemi na binote. Abinemi te. Soki boyoki likambo. Donc, boyoki ke o likambo eza na famille bota. Boyaka mobondo. Boye pena botie corps, âme, esprit. Boya kamobondo. Tout ça. Pona kaka. Boya ko silisa baninga. Boya ko kitisa réputation. Ya baninga. Bine boye bi combien d'années. O babando benga ba comédien bele bas. Est-ce que kisi ya ba comédien? Lele zelo kwa sika. Kisi obino boyele pa Aida asimba ki ezelo kwa sika te boke bimisana ki kelekete moko fi moko ki kelekete na benga e ki kelekete moko na niveau à Brazzaville mwana mwasi moko aye kosala video na réseaux sociaux nga mutu na iba kisaki nga mutu na lokota kisaki Aida ka ye moko nga mutu na lokota ki ka ye moko grand frère nanga aza chauffeur nde na lokota ki kisi ya Aida siko na tune boza na tiela bino na ba video yango na luka na ba video yango na tiela bino tolala ki tolamuki awa Aida lobika likamba ba video na ye manike kuna azui
abandi koloba eza kisi eza boye ye pena mutu asali mpo bato batia likambo Aïda ka comme ye azalaka na problème personnel na Aïda po tomona aso likambo ye ayaka kaka kotake Aïda ezalaka na problème oyo elekaka na braza na nini kuna na Kolwezi so na Lubumbashi kuna ayaki directement kotake Aïda siko tangu fille wana braza bimi kale même manika bimi lisusu fille akati biso bakisi na biso ezala bongo te non il faut accepter po yondo ye na matière ya kisi yondo ye kolobela likambo ya kisi tangu yo souleve point ya kisi nde esali ke bango tu bazala lekte bazwa mbala moko bazwa sujet bosala mabe ba oboya ko maltraité wana bazala baninga na bino ndeti Aïda amuninga no congolaise amuninga na bino mutu kwa ibuto abimili azwi makambo Aïda tiango ka abimisi pena kore mavanja zolobela mambo Aïda mais yo po a comédienne yo po sekisaka succès na yo yaya yo po a comédienne etoile yango ka ya Aïda embrouye bino boye yo po a comédienne o musu kuna entre parenthèses bolimbisanga nalinga nango tanga bakombo na bango tipo ba bempoli o musu koto entre parenthèses ayembala moko abandi kofinga Aïda bino bolinga sila ngo te bolinga sila te ti ye moko akomusala ba promotion ya ba film na ye moko akomusala ba promotion ya ba date na ye pardon si bwana date awa na juillet awa ti bwana date na juillet awa ndenge nini kaka fo boya kaka na makambo Aïda ndenge nini bino tu ba live ye do bozongeli ba live mobondo po bwana dossier ya Aïda po bwana dossier ya Aïda mutu ye moko abimi na réseaux sociaux aye koloba bo so akosi na ye bo supposons que Aïda akosaki na ye supposons qu'akosaki na ye to me mango kaka oui Aïda yaki na ye na réseaux sociaux alobi mais akosaki na ye soni na bino soni bino nde boyokisa communauté na biso soni boya kozwa bandeko na bino ya communauté bozo bamba bango mabanga na ba fausse accusation boya bato soni bino ba congolais surtout bino bakuku bokoka ko soutenir sila te mais boza wana kama kamso koto bana Belleville problème bo pelisi misu bo vandeli yango na réseaux sociaux bo komi bino se bango kuna te bana famille wana eko bima na poisa eloko nini eko bima na poisa eloko nini o eza ya kobomba ma siko fo ebima na poisa ndenge bozwa kata ndenge bozwaka temps ya koya kobebisaka relation ya bandeko na bino réputation ya bandeko na bino pourquoi parce que bino déjà boboma ba réputation pona nini po bino boboma déjà bino bwana ba réputation ko protéger te boboma ba réputation alors nde bino boboma ba réputation pour ça na bino eza comme ya bino esi ekufa boya pe boboma ba réputation bana bato kitoko te Aïda bandi carrière ne lelo te abundani na carrière na ye abandi kotonga carrière ne lelo te Aïda o bomona wana si abandi kotonga carrière ne kalati kala wana boya koloba te pona nini kala wana tangu mwana bato azobunda na carrière na ye boloba kite pona nini
bolobaki te mpo na nini? Lelo nde boye koloba, lelo nde boye kobimisa kisi. Soki aza na kisi eza ye moko, ye na famille na ye. Si réellement elamba ya Aïda ebungaki, est-ce que bino boyebi valeur ya elamba? Namoni ndeko muso abimi biso kuto bungisa ba caleçon, bolimbisa nga pona ba terme pardon. Biso kuto bungisa ngo, bunga pe tolala. Yozo comparer yo na Aïda. Ozo comparer yo na Aïda. Aïda za muto alekaka na télé. Aïda za muto carrière na ye wana. Carrière na ye kaka wana. Eya na bato ebele bakombataka ye pona carrière na ye. Ba comédien na ba comédien babundanaka na ba carrière na bango. Bamekanaka makasi. Ekomi mutu na mutu ya loba na ndenge ne. Koto na yo yoka ma papa moko boye. Aïda simbi kisi ya sirène. On dirait ye papa ngo mutapesa ki Aïda kisi. Ndeko moka mati na live. Mwasi moka ye na live. Na koba notiela bino ba audio wana na ba video. Mais c'est pas important. Mwana mwasi moka ye na live. Abandi koloba. Aïda mutaboma. Aboma buibui misu. Aïda mta bosalaka masumu Après oke sambela nzambe limbisa. Mebi boa bandoki. Est-ce que boebi ke boa bandoki boa na misala mabe? Mutu abimi aye ko confirmer. Azoloba avec confirmation. Kutunde zawana Aïda mutaboma buibui misu bakendaka braza. Aïda ye moko aleka nani buibui ye moko aleka. Aya oloba na biso ke bakendaka braza na papa koba. Me yo ye kotalisa biso ke buibui akendaki braza na Aïda. Mais vous faites ça comment? Bosala ngondeni. Po boza na mitema boye bosala yango comment? Boa mitema mabe. Boa mitema mabe. Lelo so boye po bobundisa Aïda. Soki lelo Aïda kuei. Soki lelo Aïda za lisu na bo moite. Soki lelo carrière ya Aïda baby. O gagné combien? Soki lelo penza carrière ya mwana bato kuei. O gagné combien? Est-ce que oebi bato Aïda zwa soin na bango? Est-ce que oyebi quand même bato Aïda zwa soin na bango? Ana bandeko na ya kipaka. Na place ki esala kindumba. Na place ki ekoteka soki nini. Azwa likanisi na ye. Ya osala musala o asala kawana. Epe lelo tomonaka bato balinga kokopie ye. Basuzi Aïda bazali. Grâce ka ya musala o Aïda salaka. Metangu boyaka pona kobebisa vie ya bandeko na bino na réseaux sociaux. Eza pasi. Eza pasi. Botika motema mabe. Botika motema mabe. Motema mabe futaka te bandeko nanga. Pwani ba Congolais tokoma na motema mabe ya degra makasi boye. Oko vandela ndeko no Congolais na live. Bosala ba 6 heures du temps, ba 7 heures du temps na live seulement pona koya ko bimisa ba fausse information, pona koya ko accuser baninga ba fausse accusation. Olo ba makambo wana preuve te. Mais omi yebi no peke te ngane na bona na batu na balandanga. Do yo moko mi yebi ke ngaso na ye na imposer na do na so na se imposer na ka o na lobby. Batu ba oyo kanga. Ngaso na ye na ka o na lobby batu ba onzimiranga. Do ti yo moko lobango oza sûr ke batu ba onzimiranga.
so na lobi bato bondimelanga non bosala yango mabe bosala yango mabe ata simbi kisi mpo na succès eya kisi na ye eya succès na ye mosala théâtre ye moto osala yango mosala théâtre ye moto osala yango Aïda benga mutu moko ta yo jouer na place na ye andima ko jouer le kwa kizengi bongo jeune fille le kwa ye andima se déguiser na ba niveau na pona ko vous pensez que koluka mbongo eza facile koluka mbongo eza facile te koluka mbongo eza très difficile eza tellement difficile bandeko nanga so lelo bandeko na biso abasi bazobunda na bandeko na biso abasi ya mibali bazobunda na koluka mbongo na bango dans les bons totika o critiquer bango soki ozwa occasion ozwa kitan ya koya na réseaux sociaux oya ovandaka 5h 6h du temps na live pour bénéficier seulement ya kobebisa ba réputation ya bato eza na bato mosusu ba air wana bazwaka ngo mpona osala mosala bino boya obebisa réputation ya Aïda mais Aïda azo avancer Aïda azo ko avancer elle fait sa carrière azo tonga vie na ye aotonga vie na ye Aïda osala vie na ye malgré benjir obino bozoya nango kofingaka ye kisi ou pas aotonga vie na ye na mitunaka bapoto yango bokenda boalaka na misala osala te na bapoto yango ya bino o bokenda misala osala ezalaka te bwana misala osala te eloko mosusu bokosala na vie eza te me bino fu bovandaka wana bovandelaka bavia bato bacomédien surtout azongisaki boye asalaki boye azongisaki boye Aïda bakisi eske akabeli bino kisi yango eske lelo ata balobi ke kisi ya Aïda elekisa mutu eske kolekisa membre ya famille na bino eske kolekisa membre ya famille na bino so balobi ke non kisi ya Aïda eboma mutu eboma membre ya famille na bino te ni tata na bino ni mama na bino ni ndeko na yo mutu bozoya kobebisi la réputation eske si asenga yo ata mbongo esi aleka ta sengi yo boza posa batutu bakoma kaka ya kosengaka na réseaux sociaux ou quoi congolais motema mabe muninga ekolela bilamba na ebungi so moni koza na liloba ya otia te leka nzela tokoka lisusu kokompatir na batu te compassion elongwa na mitema na biso mpona baeni moko ekota na makambo ya maboke mpona eni moko ekota na makambo ya maboke moya kokompatir na moninga ezalaka lisu te tata mokolo lokwa ayibutu abimi akebengela yango mpe mission akebenga mpe journaliste basala émission tata monene lokwa ayibutu abengi journaliste baya basala émission seulement mpona makambo ya Aïda po ayoki bilamba ebungi aye kokonfirme Aïda na kisi ke yo mpe kesimba kisi oza succès baningono mibali bazokoavance succès mata yo mpe kesimba kisi ozwa succès
mutana mwasi na bana mayoki likambo Aida bengi journaliste yaka tianga mwa $10 na vandelo na émission pesanga mwa 10 kaka. Honte à vous. Sony lelo réseaux sociaux ba congolais surtout TikTok ba congolais mawa muta ye kolelela mba nzoto na ye ka likolela mba na bakoki koboma Aida aolela mutoki na ye Aida zolela mutoki na ye elamba na ye me boyebi gravité kobungisa teni ya musala te boyebi gravité te obungisa teni ya musala boyebi yango te boyebi gravité wana te ya muto abungisi teni na ye ya boulot teni na ye ya musala na grâce à teni wana koki pe ko perdre ba opportunité boyebi yango te boyo bimisa na bandenge na bino akokaki pe kotonga mususu akokaki pe kosala boye akokaki émotion ya obungisa teni na ye esalaki aya na koleka na réseaux sociaux aya na koloba bayebi oyo elekaka na monde artistique na bango bayebi ce qui se passe na monde na bango bayebi yango très bien bayebi ke grâce ya elamba wana koki pe elle peut tout perdre ka grâce ya elamba wana bayebi monde na bango nde bamekamaka me bopeliseli yango minda po esalemi na famille bota bobimi ebele mwa mwasi na ye koloba wana toke vérifier compte na ye boye aza bakuka elamba na eza pa na nga namoni kitendi moko ya rouge bakanga bino baisi bino couleur ya rouge ezalaka ya kindoki mpo ndie congolais couleur ya rouge akomisi yango couleur satanique couleur ya kindoki namoni kitendi moko ya rouge batie na kata nini oyo na kata saki namoni na lisala soso elakisi ni mawa mpoka oyo okitisa carrière ya moninga mpoka oyo obebisa réputation ya moninga oyo oloba bakambo oyo eza bongo te oyo obima saki neze pa na nga liango zwa bilamba Aida lata koma oloba loko Aida leka na TV bakongole mitema mabe boyebi kosoutenir bastar na bino te muto ana pasi aye kolela aide comme aza muto azaka na ngambo famille bota bosepeli bobimi mobondo boya useka boya kochola honte à vous to otalaka bino spectacle asila bolobela te bobendani bolobela te epesa bino bavite visibilité eza te bwana bavisibilité te mpo na yango mawa na motema mabe ya bakongolais mawa mpo na oluka bavi ozwi ka video moko bosali okritike olobi muto azoya kokonfirme Aida mutaboma buibui misu Aida akonfirme yango na réseaux sociaux na live o 4000 personnes baotala ye aye kokonfirme likambo oyo amoni te likambo oyo ayoki te mais tellement amoni elamba ya Aida ebungi baye koprofite na video o Aida ye moko asali aleli elamba na ye Aida ye moko asali video po aleli elamba na ye mais mutu moko abimi aye na ye kokonfirme aye na ye mpenza kokonfirme yango akonfirme yango akonfirme ke buibui Aida mutaboma ye misu buibui na Aida bajua ndenge moko te Aida ojue na ndenge ne buibui ojue na ndenge na ye soki Aida bimaki te mpo ya kolobela elamba
ye ndeko wana alinga abima mpo ya oloba makambo wana motema mabe nde bomoni mboka na biso ezokoavanse te nde bomoni bakongole ebele bazokende liboso te likola motema mabe kongola aza beaucoup plus na makambo ya bato maza beaucoup plus te ya kolukelongi ya nzambe mpo na vi na ye surtout bandeko na biso ya basi oyo basalaka balive na batiktok oyo apoto wana oyo banganzama mpona kobebisa bareputation ya bato mpona kobebisa bana bato na réseaux sociaux baza na temps te ya kobondela mpona bavi na bango me baza na temps mpona koya na bavi ya bato na réseaux sociaux eza pasi mpe mawa nzamba omona bino. Merci beaucoup famille Libota toujours toza toujours wana en tout cas des catégories tikalaki jusque là nano esilité espérons que tito comme les 5 en tout cas babiye wana ekosila donc toza toujours wana mama double dose aza wana toujours mama tour du monde aza wana en tout cas famille Libota nyonso ya biso ezokende dans les bons film na biso asika ebandi déjà lelo chapitre 1 batie déjà lelo donc épisode 1 pardon épisode 1 déjà batie lelo bo comprendre ko tanga bible eleki to kena ba chapitre épisode 1 déjà batie lelo oza mwana mama Bellevie olingara Bellevie kandi en tout cas to leka kuna na chaîne na biso to kende poto ke kotala épisode 1 na biso déjà batie yango lelo. Alors famille Libota toujours famille Libota nzamba pambola biso nzamba bomba biso tina 2027 en tout cas milulu na biso spectacle na biso ya musuni ezali bongo na 2027 alors bondela pona spectacle na biso eleka bien continuer kosala promotion na biso babillet na biso totikalika na deux catégories il y a $75 non $75 esili il y a $65 na ya carré d'or si je me trompe pas voilà 3 catégories ça déjà épuisé c'est sila qui totikali kaka na 2 catégories alors tout ça l'effort et sila et uzala malamu mingi voilà natiki bino en tout cas nzamba lola pambola bino sur côté na analyse na biso partager partout beaucoup de courage ya Aïda voilà moi na liboso famille aïe beaucoup de courage bunda toujours na carrière na yo en tout cas bunda pour na carrière na yo bao bazo ya pona koya koluka kokitisa yo en tout cas etali bango na nzambe na bango tracer chemin ndima ba finga o lelo ba humilier o lelo melobi eza ya nzambe voilà bango ba yibika ba kisi na ba vie ya bato mais o bango bakota banganga bayaka olobango na réseaux sociaux te voilà tokutani à la prochaine bye.